Maloba a expliqué bino alobi makambo salami. Tu as compris hein? Est-ce que bateau balandi qu'est-ce qu'ils ont reté? C'est pour cela il faut poser. Il a soulevé le Kambouya Trans Académie. Voilà encore une autre bourde. Une bonne volonté. S'il te plaît, mon frère. Ça n'a jamais existé. Ce sont nos paroles. Je te regarde. Les gens sont là. Les gens sont là. S'il y a les mauvais gestionnaires, vous n'allez pas taxer ça sur le. Non, parce que Babu César Transca Academia est s'il vous plaît, respectons le public. Les agents sont là. S'il vous plaît, mais il n'a pas existé. Monsieur Isaac, tous appellent. Appelle il y a le site. Trans Académie. Kabila Matata ont créé Transco. Avec des bus, avec des contrats de travail. Trans Académie. Un jeune sur Trans Académie basé sur un contrat de travail. Société à l'État. Écoutez mon frère. Bande de Trans Académie, c'est pour créer qui parle. Il y a Trans Académie, un contrat de travail. Il y a un autre qui est dans Malewa. Net na cabine. Na régime état de droit. Na régime oyo. Trans Académie. Bazan un paiement il y a combien de mois? Na Trans Académie. Un paiement.
Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Les bus ils sont là, ça fonctionne. Quand tu es mauvais gestionnaire, tu dois taxer à qui? S'il vous plaît, Monsieur Isaac Bakougou. Vous créez transport, on a renfloué le transport. Vous créez Congo Rose, les postes en faillite, on a banda, avion mobile bakisa. S'il vous plaît, Monsieur Isaac Bakougou. Monsieur Isaac Bakougou. Monsieur Isaac, on va appeler la tête. Si tu as dit le babon nous appelle, comment on appelle la tête peut-être? Même la coca de Macambo, tu t'en fous quand même. Transacadémia. Pas de contrat de travail, les impayements. Ok. Papa, on a trop avant Kabila Lomba. 40 mois d'impayement. On a perdu 40 mois. On a 40 mois d'impayement. 40 mois d'impayement. Merci. On a 40 s'il vous plaît. Monsieur Isaac Bakougou. Monsieur Isaac, est-ce qu'on peut Tigana? Tous appellent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Calmez-vous. Calmez-vous d'abord. S'il vous plaît. Monsieur Isaac Bakougou. Rendons ces débats élégants. S'il vous plaît. Rendons ces débats élégants. Respectons les publics. S'il vous plaît. Ouais, Nazo Zolchino Maloba. Pamoja nyonso bakimi kisasa. Na route elengesa na commune ya Makala epai tomoni population batumbi poste ya la police ya Jemi oyo ezwami na avenue Lusadisu. C'est la population bango balobi trop c'est trop poste ya la police ya Jemi oyo bakangaka kaka bana ya ndaku ba oyo basalaka mobulu okomona bango bazali kotambola na bango bavandi à l'aise kasi bana ya ndaku bakangaka bango po soki bakangi moboti akoya kotika amande peli bon nimena biso que amande babandaka kokata kaka na 200 000 ya pasi ezake kobeta masasi lobi mercredi 7 février 2024 babetaki jeune moko masasi kutu azana ekulu na te abandaki na ye kokende musala nde population na kanda wana balobi ba policier ya Jemi balekisi yango bayaki awa tina poste ya la police o batiela bango ya Jemi avenue Lusadisu na route elengesa nde batumbi. Alors takasera en tout cas il est trop na kaka quartier. Ba policier ya ngambu faut ba kotaka ko na Jemi o ya ngambu ezo kotaka chaque fois ça fait baba commission de commerce na bango. Alors en tout cas population elemi après bakomi ko beta bana masasi ka pamba na tongo ne ba beti mwana mwa masasi avant que musala ya omunike population etomboki ya wende eye ebuki etumbi. Alors toza sur la présence na bango te mboka na biso foto za na kimia siko toza na mboka na biso ndenge nini ka basodo oya biso moko otinda mwana bakangi oye awo na nzamba kaka ba 100 000 soki 100 000 mwana ko bimate soki 200 000 mwana ko bimate mwana asala mabe te donc tokomi na pasi papa bozula biso solution tolembi bakuluna bakanga bango te bakanga ka bala ndaku tolembi papa ba bakufana ba AVC ba tension leki tolembi bango papa bakonzi en tout cas tokosenga na bino policier azalaka ennemi ya civil te policier azapo akengela civil na babia na ye mais lokola injustice ekomi ndenge population balobi kokangaka ba innocent ba mandu ya motuya bango balobi
bapréféré bavanda ndenge bazalaki ole botielaka bango poste ya la polisi kasi baza kosala eloko te kaka kosengaka bamane kokanga bainnocent bakuluna boza kotika bango eza kitoko te biso lingala facile tolobi. Depuis la semaine oyo ba image tamboli na réseaux sociaux ya catcheur moko oyo akufaki na ring sur scène pe ezali kosala passe makasi. Boye bake combat amical oyo ebundamaki bongo na commune ya Kimbantseke eza attente ya ba catcheur ya Tchangu ezalaki entre lutte club le guerrier na club haute tension oyo ebundamaki kaka ndenge ezalaka. Tomonaki na suka ya komba oyo boye bake catcheur moko kombo na ye champion Vos Ngomba akufaki na ring sur scène lokola Papa Wemba botala ndenge komba elekaki kokamwa. Bake na sima ya nyoso nzokande lozaza oyo azwaki awa champion Vos Ngomba akufaki sur place na ring kokamwa ti bamemie na taxi bakei na ye na hôpital dommage champion déjà akufaki et puis akataki motema. Basi pe mawa ezali ke fédération ya catch na attente ya Tchangu bazali kolela elongo na club ya lutte les guerriers. Tala biso tokosenga kaka na ba fédération pe mingi na ba organisateur soki bozali ko organiser eloko ya boyi esengeli assurance ezala pe côté ya fédération aye babongo ko protéger ba sociétaire na ye. Kutu soki pa mindele bazali koloba ne faites pas ça chez vous batu oyo bazali développer na dernière technologie bazali kosala attention pe kokeba ebongo biso mutu awa ti sikoyo plateau technique na biso ezali ya neti sikoyo yokende ko beta muninga sete Undertaker boye akwei kao pe akufi mabota ekoti na pasi. Tala match oyo ebetamaki mabe na ndenga kosakana te ezali kosenga bakonza mboka baye babongo ko organiser sport na République démocratique du Congo. Ekani nani ateki cimetière ya Gombe makambu tobande koboya depuis époque ya papa Cessé tina baoyo nyonso bakotaki mpona kosala prédation ya biloko ya leta mpe mokolo ya lelo Kinshasa ezali kokende kaka na kose dégrade nzokande makambo ya soni ezali kokontinue kosalama nani ateki cimetière ya Gombe alors que André Kimbuta na époque azalaki gouverneur ya ville province ya Kinshasa bakangaka cimetière oyo peti mokolo ya lelo nanu badesinfecta yango te kasi cimetière ya Gombe ekontinuaka kokunda bibembe moko likolo ya mosusu na système ya chaboye c'est-à-dire mutu basi bakundaki kala baye bamatiki kaka batie kavo mosusu likolo bakundi mutu mosusu ezali makambo ya soni bayebisi biso te autorisation bazwaka na hôtel de ville pe baoyo basalaka awa na cimetière bazali na eloko ya kosala te okanisi esili tete ngobila ayoki bongo asepeli te libanda ya cimetière esika parking ezalaka ngobila atekeli yango bagreke makambo ya soni kokamwa esika oyo boyebi yango balamu na ntango ya matanga ya Etienne Tshisekedi balingaka bakunda ye awa kasi ngobila atekeli yango bagrek ezali libanda ya cimetière kasi batekeli bango po bayaka kokunda bato na bango. Kinshasa yango toyaki yango Kinshasa yango tolelaka butu moi ebonga tala makambo tozali kokutana nango pasi pe mawa liboso ya cimetière bateki bakonzi oyo tokanisaki le peuple d'abord ekosala eloko nzokande esali eloko te réseau ya bato ya mafia batondi na Kinshasa awa bitekateka bali komona espace vert te papa Ngobila awa esi etekami toloba kaka Faci Beto to bato ya Kabila bazali kokontinue kotya bakale Santu Thomas Bukamona Buka Kwikila oyo azali na Kinshasa tokoyeba ndenge dossier kosuka
yo. Voilà. Au comité na siko, qu'est-ce qui se passe? Wana bapaya batekeli bango espace qui a parking ozomona ndenge bazo mesurer bazu bapesi mbongo combien et puis ezokota na poche nani bande konangai. Au Congo, même ce qu'on ne vend pas, on vend. Il y a une loi qui réglemente makambo ya cimetière. Au cours de mon premier mandat, paix à son âme, mon collègue Charlotte Massiala, bon repos, ma collègue Nanga Ndombasi Ados, parce qu'il n'a pas été réélu. Invité ce gars de bambu ba moto nyoso bozomona oyo ndimela ngai bakolo nango bakufi na nini mwana mobali oyo c'est l'information tozui mama na kuluna bapesa kombo ya 555 asalaki bongo embuscade moko pona bobotola bana ya wewa oyo ba moto mutu kezala ekoya eramasa bango bakufa ba moto etikali. La police elela kusen tala lelo bakangie ye yo boza komona e awa ndimela ngai mabota esali perte pona kaka ndeko mobali oyo bandeko ya moto kufi ba moto na bango yango etikali ye azana ye na bomoi oyo penza. En tout cas soki omoni longi oyo eke oyebike asala yo pe mabe il faut ko poussa na pembeni ya la police pona kotondisela ye ba charge na ye pe leta kata likamu na ye. Bandeko mibali kulu neza musala te luka musala ya kosala olie ya konyokola batu boye tolobi. Nous avons confondre bino bokene kotaba ba députation ba lebino boyebi baluba wana te ba lebino mbongo na nko ba subo zwaki ba crédit na sekemelo tokoboma beglisi wana tutu yo soni kafuta mbebu rouge okasangula zobota na kisansi Denis c'est le roi de Caroline. Moïbi, Bakakeza, Micheline Chabani, Patrice Ngotala Mouturo, Lokaba Otala.